Les lots na quatre na ba famille belé. Héritage négatif biso toza eza lokola ba nyongo. Toza na deux sortes à nyongo. Toza na nyongo physique, toza na nyongo spirituel. Bandoki babata manasi mama kambo wana. Satan le diable akokotela bino. Bandoki bakokotela bino parce que c'est une porte ouverte. Les lots na héritage négatif toza na quatre na ba famille nous avons les conflits. Les lots bato belé baza divisé. Ba famille belé baza divisé. Pourquoi? À cause de héritage. Mais parce que héritage on est héritage négatif et ça limini et même ba conflit na quatre na bato. Héritage ekota bato ma belé belé. Héritage etikala bato na ba déformation. Héritage lelo et ça la que non bato vi na bango et beba à cause de héritage qui a été mal géré. Misala ba para na yo ezala ki ndenge nini bozwi na bango ba galon na bango ba grade ba mbongo ba règne na bango bazala ki nango et yaki na moyen nini. Est-ce que et ça sacrifice basala ki na famille batik la bino lokolo héritage négatif. Lelo ya za souté mais bana ba souffrir. C'est un héritage négatif. Net un héritage spirituel négatif. Au mona famille wana bazaki bandoki. Famille wana ba kindoki mingi bazaka la sorcellerie. O bana ba botami na kati na famille wana baza toujours na semence wana ya sorcellerie. Balingi toujours kinganga ba kokota ndaka banga ko kedoko talisa makambu. O mona mama na bango azaki bongo. Papa na bango c'est un héritage. On a trois sortes d'héritage. Premièrement, tu as un héritage, tu as un héritage matériel, le bien. Héritage culturel, les anini. Les alliés, ensemble, il y a connaissance, il y a patrimoine, il y a loi, il y a coutume, il y a territoire, il y a clan, paix, il y a famille. Famille, papa, bazan a droit à quatre héritage parce que ça héritage, ils ont les konabango makila. Mais tant que bino boye carte bango, bon ça déjà en dehors, il y a volonté en Zambé. Mama, if love is crazy, love is funny. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngezalaki kaya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabete or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana yo kumisa nzambe ya pasteur Moïse na oya tosala na kati na faye na biso tomisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana ba prophète ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asiki kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes na zomona clair donc na kumisa vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na ola tel sous lunettes te ya on est au kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe ne bokobika nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple lié de partout, vous qui suivez cette émission, la recette chrétienne avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne super promo des sacres. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Blaise, tout sur la Ebélé, par rapport à Oizali Bongo sujet, plutôt sur la Oyo, et Zali sujet mon primordial pour la biso, sortie de l'héritage négatif. Alors, vous voyez, bah, elle a nini,
Pourquoi le pasteur a préféré oui Sabisango et puis de ça la ndenge ni photo longwa na kati ya ba héritage négatif, ya ba famille, ya ba parents, ya ba ndeko ba tikela biso. Voilà depuis ce mot de pas ya papa na biso Blaise l'homme de Dieu boni santé na yo et puis moi mikole belé ba ndeko ba mono sur lelo ilo ba ndeko chrétien ba tala biso. Merci beaucoup papa Yves, santé ça bien. Tozala qui na ba préparatif makambe belé donc voilà le nzamba sali biso grâce to yesus na enseignement kitoko to partager sur na bananzam. Okay. Voilà, merci. Bon etonga évolution makambe bien. Non etonga ezokende bien nzamba zo sunga biso vraiment tozokende malamu par la grâce de Dieu. Alors le samo pour que tokota na sujet na lelo to bondeli Seigneur notre Dieu to tiki enseignement na salobo kona yo pesa biso maloba pe pambola mutu nyonso ko yoka biso nyonso yo teza musika na kombo na Yesu nde to bondeli to lobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, je crois bien bande ko bolana déjà sujet na tout loba qui sortie de l'héritage négatif. OK, merci beaucoup. Par là on le bani et puis pourquoi kaka sujet au na moment où. Merci beaucoup papa Yves. Na avant to kota na vif na biso tozo tanga na texte de base na biso. Pour ezo kota biso na message. Tozo na mukanda ya 2 Rois chapitre 4 le verset 1 à 2. 2 Rois chapitre 4 le verset 1 à 2 le dit. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort et tu sais que non, ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Papa Yves, toujours partagé sur le thème où ils ont sortir de l'héritage négatif. Alors, et si kato uti kotanga awa, bazoli bisabiso mama moko, babengi la femme des fils des prophètes. C'est-à-dire maman oyo azalaki mwasi ya musali na nzambe. Alors musali na ye mobali ne musala nzamba kufaki. Tant mobali musala nzamba kufi atikele bana mibale. Alors à part bana mibale tango atikela ki et que et c'est remarqué que non papa oyo azalaki na nyongo abatu. Alors jour oyo bazo les jours enterrement mutu moko aye le créancier aye ko réclamer abi que non mobali nazaki na nyongo na ngai pesa ngambongo na ngai batali na ndako par rapport à ya nyongo azalaki nango eloka valeur ezati. Alors eloka valeur oyo ezalaki wana ezalaki bana ne mibale. Alors kolo nyonga lobi que non lokola mbongo ofutanga ezate eloko opesa ngezate nazo zwa bana no mibale à cause ya récompense mbongo na ngai na kina bango ba comme esclave na ngai. C'est là où mes bien-aimés il y a le problème. C'est-à-dire héritage oyo papa wa tikaki na katikati na famille ezaki nyongo. Alors nyongo wana esalini ememi bana na katikati ya réclamation. Voilà pourquoi yango tozolo ba sur l'héritage négatif. Alors héritage négatif ezanini. D'abord le verbe sortir, sortir c'est-à-dire passer du dedans ou dehors. Mutu azalaki na kati azolinga abima libanda aza mutu azobima. Alors héritage ezanini. Héritage ezali bien ou ensemble de biens transmis par succession. Héritage ezali ce qui est transmis par les parents par la génération précédente. Héritage soit ba parents batbatika la kabiso. Soit bato bazalaki liboso na biso banoko banani bakotika la biso héritage. Alors héritage wana bakopesa biso na muta kufa to na muta za vivant et comme ya biso za héritage. Alors toujours le sur l'héritage négatif. Héritage négatif est en nini. Héritage négatif c'est ce qui est de mauvais. Ou est négatif. Par exemple un texte na biso to uti kopesa papa oyo akufi na biloko ya atiki nyongo. C'est-à-dire nyongo wana c'est un héritage. Héritage wana c'est pas héritage positif, c'est héritage négatif. Pourquoi? Parce que c'est que non bazwa bana iba kenango ba réclamer bango yango to lobi que non c'est héritage négatif. Alors, sorte ya héritage, tozana a 3 sortes d'héritage. Premièrement, tozana héritage to benyango héritage matériel, le bien. Tango muta kufi to bato bazali boso batikeli bino par exemple le pango batikeli bino wa ferme batikeli bino compte na banque to benyango héritage matériel auto monaka auto simbaka. Deuxième sorte d'héritage, tozana héritage culturel. Héritage culturel les anini. Ezali ensemble ya ba connaissance, ya patrimoine, ya ba loi, ya coutume, ya territoire, ya clan, pe ya famille. Na pesi exemple papa Yves. Na kuta na mama moko. Mama wana na kuta na kat na ndaku, mama wana atambola suti avimba lokola nzoko. Alors na linga na iba mama wana komi boy point na vanga na sambela pona ye. Histoire mama wana alingaki mobali esika zo sa musala. Bakuta na mutu ba sepeli o nga na lingi to kobalana. Alors ba yena kat na famille ba kende ba bongisa makamna bango ezala malamu
Alors famille wana ba yeko yeba na ke no bazala ba ta village moko mais ba yeba na kité et na village moko wana ba yeko ba bazala ba clan différent. Alors na kat na ba clan na bango bazala na conflit ba yoka na kati. Donc famille ba maman ba ko bala na famille papa te. Mais bango tellement ba lingana ki déjà famille ya maman ba bito d'autres na bango te famille papa ba biso peto ko kendete. Papa ayeko cha maman zim. Aboti mwana ya liboso. Tango ayeko cha zema mi balé abota mwana mi balé le esika maman banda ki malade. Alors maladie wana yé pona nini à cause ya héritage culturel. C'est-à-dire na culture na bango na voilà na clan na bango na coutume na bango na niveau village c'est que non babala na kati et yeba neza bongo eza héritage na bango eza bongo mais bango na kishasa ba yebi yango te. Voilà pourquoi conséquence maman on a pris malade to benyango l'héritage culturel. Alors troisième héritage to benyango l'héritage spirituel. Héritage spirituel oui auto na makila. Ah bon? Papa il va boti bana baza très intelligent. Tant que mon intelligence ah papa il fait la intelligence. Intelligence c'est ça ni, c'est héritage. Bana bazu yango epano na nzela makila na yo. OK, mais batu ba yeba mingi souvent héritage matériel hein. Mais héritage spirituel les alaka. OK, batu ba yeba lopango. Wana de mingi batu ba yeba. Siko héritage spirituel bozongo na nzela makila. Apôtre Jean lobi que non, vous n'avez pas été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Nandela Makila, toujours qu'un héritage. Omoni mama zala kitoko, aboni bana kitoko. Ah, bana on a besoin kitoko, le kola maman na bango. Et ça, héritage, maman, bazu Nandela Makila, héréditaire. Ozo mona sikoyo, net héritage spirituel négatif. Omona, famille wana, bazaki bandoki. Famille wana bayiga kindoki mingi, bazaki la sorcellerie. O bana babota na kat na famille wana, bazaki toujours na semence wana ya sorcellerie. Balingi toujours kinganga, bakoko tandaka bangaka okende ko talisa makambu. Omona mama na bango azaki bongo, papa na bango, c'est un héritage. Yango mona rappel mingi na ba famille belé. Ezaki ma famille ya ba chef coutumier. Voilà. Makila wana kirua wana. Na bango ba kisi kokota. Mama na bango kitoko te, donc est-ce que oui, c'est un héritage spirituel. Et c'est le komoko eza kat na makila. C'est-à-dire que balingi ba chef coutumier chef ba kendo zo na famille musuti. Na clan musuti parce que bazana makila wana te. Makila eza na kata clan wana, obimaka na kata clan wana. Yango papa yi lezo yo ka ba conflit o ba chef coutumier kuna bazo bunda bazo sala pourquoi? Parce que ba respecter makila te. Ba ke ko chef coutumier na clan mususu eza makila na bango te. Ba tie yango ebunda ebenda ba conflit. Yango to ben yango l'héritage négatif. Alors héritage spirituel mais négatif. Alors sur quelque sorte il y a héritage négatif. To lobi que non tozana na trois sortes héritage héritage. Alors maintenant parce que thème d'habitude d'aller sur l'héritage négatif, quelques héritages négatifs. Premièrement, premier héritage négatif, papa Yves Toko Zoango Eza Banyongo. Les dettes. Donc l'héritage. Ndenge Bible la kisi biso que non, papa Oyo azalaki na mwasi na ye na bana mibale, mais azalaki na nyongo tango ya kufi. Et le créancier asali nini aye ko réclamer bana zobango à cause de dette. Papa Yves, le lot na kat na ba famille belé. Héritage négatif biso tozoa eza lokola banyongo. Tozana deux sortes de nyongo. Tozana nyongo physique, tozana nyongo spirituel. Peut-être na katikat na famille na bino l'un des parents oya tikeli bino héritage peut-être azalaki na nyongo moko ya spirituel peut-être azalaki na likele mbaba ndoki peut-être akenda ko zo biloko bata salaki bongo ye akufi mais lokola nyongo wana efuta makati ye ba ke non bato azalaki associé na bango ba continuer toujours ko ya ko kota na famille wana ko réclamer yango zo mona lelo papa Yves na kat na famille papa sakufa mama sakufa parce que tikela bango héritage ya nyongo réclamation wana bato famille musu ba ya kokota pona kozwa batu batu bakufaka batu bazaba maladie batu bazana ba complication bakambesi bate or le vrai problème est cause ya héritage négatif ya banyongo o batu bazana na kat na famille oui parce que c'est une porte ouverte nyongo papa Yves ezalaka une porte ouverte lelo batebele omona azana nyongo mutu kolo nyongo ye abani ko finga ye abani ko manquer abila te nyongo ezali une porte ouverte juste à bloquer la goutte akangi téléphone akangili mutu wana ennemi abandi ko finga ya bandi bo mais bien aimé nyongo ezalaka une porte ouverte Satan le diable aye Jésus Christ a dit que non le prince de ce monde vient il y a rien de lui qui est à moi parce que eloko mon côté mais lorsque nyongo ezawana nyongo comme il ko la porte ouverte allez Satan le diable ba démon na bandoki ba kozana facilité ko ya ko kota ko bebisa ko yiba ko sala nyonso mabe pourquoi parce que nyongo ezawana le ko la porte ouverte
Alors lelo na 4 na héritage négatif soki muta kufi atikeli bino lupango mais le lupango wana atikela ki bino na banyongo mais bien aimé bozo obligé à kufuta lupango à kufuta nyongo wana de la même manière bolinga ki lupango de la même manière bolinga ki ba bien na ye nyongo wana fi pour bolinga ngo bofuta ngo et soki bino bo sali mutu makasi bo futi yango te o biso batozwa kite o biso te lokola ba accepter héritage na ye mais bien aimé nyongo wana ekolanda bino Satan le diable a côté la bino bandoki ba côté la bino parce que c'est une porte ouverte. Et tata oyo aye ko réclamer bana aye bo pesanga nyongo na ngai yango mona papa Yves soki muta kufi jour enterrement batunaka nani azaki na nyongo nani azaki na problème nani c'est très important que ça ba posa wana pourquoi parce que bandoki babata manasima makambo wana bat babata masima kamona lokola ye azaki na mbongo na biso azaki na nyongo na biso azaki na likembe na biso afuti yango te akei c'est-à-dire famille na ye baza na protection te couverture ezate et nyongo wana e bando kopesa bango accès basala nini baya kolanda famille bakotela famille yango lelo bato batikali baza na conséquence bazo subir à cause ya banyongo oyo bo hérita bozwa ki lokola héritage na kati na famille na bino. Deuxième héritage négatif les conflits. Papa Yves Lelo, na héritage négatif, tous en a 4 na ba conflit. Jean chapitre 4, verset 9, Jésus-Christ a coupé moi si moko babengi la femme samaritaine. Jésus a sengi moi si wana mai pesanga mai na mela. Moi si wana tali Jésus a coutrement na ye alobi que non mutaza jif. Abi me biso ba samaritaine na bino ba jif to yo kanakate. Tous en a relation te. Ngana kozwa mai te na pesa yo. Or conflit wana e bandi na temps Jésus te. Conflit entre les Samaritains et les Juifs et bandaki déjà kala. Alors, ndé moi sona quoi couper ça Jésus-Christ maïté parce qu'il y a eu un conflit. Les lots l'héritage négatif de zona 4 dans ma famille nous avons les conflits. Papa Yves, papa Moko, a Koufi a tikeli bané le pango Moko. A botana 5 femmes. Na 5 femmes a boté plus de 20 enfants. Alors tant que papa na Koufi, bana batikal na sima bibi to futo teka le pango wana. Alors avant papa wana kufa ezalaki na mama moko o azalaki na ye na kati na libala. Alors oyo babota makebele 3 4 ba mususu wana ba sali ba complot na 4 na bango ba mususu balingi bazwa koleka ba mususu basali et bendi conflit na kati na famille. Au départ héritage ezalaki bien parcelle mais eboti conflit pourquoi parce que ba mususu balingi balikela ba mususu. Ba mingi bazwa kuma ba ki okuta na liquidateur moko ba mususu bazalaki mo ebele 4 ba corrompre liquidateur wana ben nani mbongo bateke lupango eyebani te monta combien basali ndenge tripotage copie et famille ba papa ba pesi bango eloko te conflit ebandi wana ba papa bayoki batata mwasi babia bana wana bateke lupango wana ba okutu mukutu batika kina combien eyebani te conflit ekoti nasima conflit empoisonnement ekoti nasima conflit ba meurtre ekoti nasima conflit liwa ekoti nasima conflit division ekoti et comme héritage négatif. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a plusieurs familles. Bazana kat, il y a héritage négatif. Pourquoi? Parce que conflit. Héritage est précis, bango ba conflit. Mais bien-aimés, conflit et même la kabiso nini. Conflit et même la kabiso la haine. Le lot ba tebele baza divisé. Ba famille ba vele baza divisé. Pourquoi? À cause il y a héritage. Mais parce que héritage, on est héritage négatif. Et ça, nini, et même ba conflit na 4 na bato. Yango zo mona papa Yves Lelo, ba jeune belé bazo kufa avant à cause de héritage. Ozomona ba jeune belé lelo batikali babela kamutu esila kate ba mususu ba koma bizengi ba mususu ba koma ba paralysé ba mususu ba bota kate ba mususu ba zo ba problème grave na 4 na vie na bango à cause ya héritage on est même qui conflit 4 na bango ndelo bato bazo sila et surtout batata mwasi bino boteki le pango neza ya papa na biso mais papa na bino botama na bandeko na ye tango bino bosali bo ignorer bango laisse-moi vous dire maloba na bango nyonso ba ko réclamer pour na bino bien aimé et que ne tout bien ko sabino. Pourquoi? Parce que les collègues ont de connaître bango bazaki bandeko papa na bino baza na droit mais tango bino bo ekate bango ba ignorer bango bo saka paré nango bo komi ya bino mais bien aimé komi un héritage négatif. Alors héritage négatif wana ennemi conflit et yeba ke na 4 na conflit et ça na ba conséquences nango yango zo mona papa Yves Lelo ba jeune belé ba souffrir. Nakuta na jeune moko jeune wana abela kamutu esila kate akota ba l'hôpital ba sambela pona ye ba sala nyos maladie esila kate. Alors je voulais comprendre avant na sambela pona ye qu'est-ce qui se passe dans sa vie et dans la dialogue pastoral na yiko comprendre que non bita maladie wana ezanini ezali héritage
eza héritage. Oui. Sikoyo bao bazalaki mwa ebele basali mwa click na bango bo basala nini ba wana mususu banyokola bango basala boye na liquidateur na kati banini epesi conflit bazui famille ba papa ba écarter bango mais bien aimé c'est une porte ouverte bo fongoli porte na Satan le diable. Bo fongoli porte na bandoki bo fongoli porte na ba démon so bino bolobi que non lo protéger bino lo ko protéger bino na moyi mais na butu lo ko protéger bino te parce que batata moi si wana batona ba koluka bino na butu ba bi de sambela ba koluka bino papa ba chrétien de sambela ba ko biso te papa Yves prière kozala chrétien prière faut ezala na soubassement. Prière na yo so soubassement ezate c'est une porte ouverte Satan au côté là. On a raison devant Nzambe. Oui, diboso Nzambe faut ezala na raison. Faut ezala na raison pour prière na yo ezala na soubassement. Mais ce qu'on a na raison te quand na carte na Bible bazoloba makambo héritage. Na kam héritage famille ba papa bazana droit na carte na héritage parce que ça héritage eza ya ndeko na bango makila. Mais tango bino boye carte bango boza déjà en dehors ya volonté Nzambe. E kolela na bango koloba na bango. Na kat na bango bandoki bazali na kat na bango batamite mabe bazali koloba na bango kolela na bango nyonso e kozana na conséquence likona bino parce que boza bana boza makila na bango yo otiki makamono boyango oke ko sambela prière batela yo pensate pourquoi parce que soubassement na kat na prière na yo yango erreur ebele batu yele basalaka. Alors papa Yves je dis à ce frère là au moni que non malade pour essayer la pona yo il faut luka batata mwasi na yo. Oui, Luka bango sala réconciliation na bango. Luka na bango mbongo bino bolia bozo ngisa sumbongo wana te eloko mote mais Luka bango solo na bango bo luka ta moi quelque chose bo pesa bango babimisa maloba malamu pona bino bako sambela pona yo kokota l'hôpital maladie ko sila. Soki bo sala yango te maladie ko sila jamais parce que oyo zo sala wana ezala munoko bato à cause de héritage. Mais bande ko ba sala ndenge nini et puis bakoye ba ndenge nini ke héritage ezali négatif on va parler batigela biso ceux qui l'ont freiné n'a bloqué parce que cause ezali kaka ba héritage négatif ne remis ba nini avant que tout na ba parti musu etikali wana. Merci beaucoup papa Yves. Dès que conflit ezali déjà au moins tango zo sala makambo ezali ke nandile zo kende bien oyeba ke makambo ngana o sala bien mais ceux qui bozo sala makambo bani déjà ba mirimi bo bani déjà ba coterie bo komo sala déjà boye écarter batou oyebi ke non débit eza déjà mabe ceux qui likambo zo sala débit eza mabe suka nango ezala ka mabe mais ceux qui débit eza bien à ce qui concerne l'héritage fit nango pe kozala ka bien bo yo sikoyo nengo za wana oh papa pango eza ya papa na biso o ignorer que papa na bino zaki na bandeko au moins que non départ eza mabe héritage wana eza déjà mabe ndingo zo sala déjà bongo tu es en train d'attirer déjà les problèmes déjà conflit déjà bandi ko kota wana kindoki bandi ko kota déjà wana maloba nyosa mabe wana alors mes bien aimés ce que vous êtes en train de faire na départ nango ce que eza bien suka nango ekozala bien. Alors c'est facilement batbaye ba que non na héritage eza na conflit eza na conflité c'est très important. Alors, ceux qui départ ça bien, suite nango usanini et ko yeba na kozala bien pour makambo kende bien. Donc voilà en quelque sorte na quoi qu'on répondre papa Yves. Alors, lelo ba jeune belé. Ba pese moi partir à responsabilité parce que ça papa na mango asaka paré nango alinga dominer ba muso alinga sala. Non mais bien aimé faites très attention à cause héritage. Héritage ko ta batuma belé. Héritage tikala batuna ba déformation. Héritage lelo et ça la que non batu vina bango et beba à cause héritage qui a été mal géré. Alors, na tongo lelo bien aimé, na yepona condamné oté. Yonde mutoza na 4 na kan oyo. Tellement bien aimé. Eza nango jamais, eza trop tard té. Nzamba na posa rétablir vie na yo. Nzamba za na posa restaurer vie na yo. Bien aimé ba relation za nango eza mabete. Ba connaissance za nango kokende ko ba militaire, ba nani ba sala boy. Bien aimé ko résoudre des problèmes mon côté. Problème spirituel, il faut les à la résolution spirituelle. Luka batu wono za na bango na conflit de konangai. Bo réconcilier nde nzamba ko kitanzamba yeba na opambola yo. Troisième héritage négatif, les œuvres de nos parents. Papa Yves, na quatre héritage, oyo tozoka na quatre na famille, oyo ba parents na biso batika la biso, les œuvres misala ya ba parents na biso. Papa Yves, na kenda ko sala service moko na quatre famille moko. Tokenda ki babenga ki biso, toke kuna qu'est-ce qui s'est papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman wana papa na bazala ki tellement béni, bazaki na mbongo, bazaki na ba frère, bazaki na mituka. Alors, mituka na bango wana, bambongo na bango wana, ezalaki bazako sali la bana na bango. Bazaki na 5 enfants. Bazui 5 enfants wana, bazui bakomi bakombo na bango na ba papier. Tant bakomi kombo na bango, bazui manzaka na bango, bazui suki na bango, batie na kati ya papier wana. Bazui 5 gilettes, la rasoir gilette, bakangi yango. Bazui singa o bakanga suki ya mwindu, bakangi yango, bazui petit kalebasa muke bakotisi yango. Basala ba l'incantation bakanga vie ya bana na bango règne na bango nyonso bazo régner richesse na bango eza pona bana na bango wana
Et toi la bana na bango wana. Énergie bana bango wana. Bango bazo salela ngo mais bana bango babutaki. Bazo yango bakundi yango quelque part. Alors maman Oyo tellement régné mobali na kokufa 2 ans après maman Oyo makambo simba soute a komi na suka zo kufa te maman wana eboluka ba pasteur baya. Wa déjà mobali akufa. Mobali sa kufa déjà kenda. Ba faire ça soute. Nde take kuna to mama problème nini nde mama wana bandi ko dévoiler to kitati na ndako na ye to bimisa biloko wana to panza na miso bana na ye 5 to panzi eloko wana to bimisi to tala ba kombo oyo kombo na ngai oyo kombo na ngai oyo kombo na ngai ba manzaka na bango na ba gilet po ba kata vie na bango vie ya bana wana c'est un héritage le lot ezana bana belé vie na bango ezo simati à cause héritage ya ba parents na bango oyo wana parce que nzamba kota kina mutema mama wana avant kufa tubela bana basi bakoli ba grande fille ba grand garçon musaza na poto ba mbesi mbate et a tout beli to libérer bana wana mais bana oyo ba parents basala basi bakufa ba ye bakate makambo wana vie na bango ezandeli c'est un héritage papa Yves déjà héritage lelo bana ba onyokama lelo bana ba souffrir ba démarche nyonso ba osala ba beauté nyonso baza nango mayele nyonso ba relation ba bénéficier nango te pourquoi parce que baza na carte héritage négatif wana eza bien misala ya ba parents ba tikela bango na carte na famille mais bien aimé tu dois te lever tu dois chercher le Seigneur tu dois chercher à savoir à comprendre. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Misala ba para na yo ezalaki ndenge nini bozwi na bango ba galon na bango ba grade ba mbongo ba règne na bango bazalaki nango eyaki na moyen nini est-ce que et ça sacrifice basalaki na famille batikla bino lokolo héritage négatif lelo ya za souté mais bana ba souffrir c'est un héritage négatif yango zo mona lelo batebele ba souffrir papa Yves misala ba para na biso c'est un héritage ba mususu batikela bana bango malédiction maloba mabe. Bible le dit que non, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et moi, na oyo papa ça la kela mabe akufa, maman ça la kela mabe akufa. Alongwa kuna dairinga kuti osalange lokote, dairi kuti yosa payenga na sambelaka aza para mutabimisi maloba wana. Aza la païen, aza la chrétien, aza parent. Ce qui maloba bimisa ki wana zaki na cause. Et comment le col héritage là ta vie na yo, na kat na vie na yo. Ça va s'accomplir dans ta vie à toi. Yango so mo lelo makambo simbate. Surtout que dans Genèse 49, tant que Jacob azo pambola ba na Israël azo pambola ba na ye, azo pambola ba na ye, na Ruben, a pambola ki Ruben te. Et Bible le dit que non, génération l'équité na tango Moïse aye ko tala Ruben bo, atali 12 tribus à Israël, amoni bango nyonso basa béni, bango nyonso basa bien, atali Ruben asa béni te, Ruben balinga siba. Alongoli maloba nyonso tata na bango alobaki. C'était un héritage. Oui, l'ata qui vit à mona wana. Et l'attaque génération na ignos. Alors mes bien-aimés, les lots na quatre héritage négatif, nous avons les œuvres de nos parents. Il faut yeba règne papa parents na yo.
misala na bango bozwi na bango ezalaki na façon nini peut-être ba sacrifier bana na bango na maloba na bango na misala na bango na ba pratique na bango et lelo bango bazasu te mais ce sont les enfants qui sont en train de souffrir à cause de l'héritage négatif. Alors papa Yves, conséquence nini oyo héritage négatif et memaka na vie ya mutu. Premièrement, la réclamation satanique. Bible lobi que non tata wana Tangwa Koufi, les créanciers est venu réclamer ses enfants. Aïe kozo, réclamation. Satan le diable a koya na vino ko réclamer yo, a réclamer libala na yo, musala na yo, a réclamer nyoso zanango. Pourquoi? Parce que bozana 4 héritage négatif. Deuxièmement, héritage négatif est meilleur que na servitude. Muta koma esclave bandoki, muta koma esclave maladie, muta koma esclave kwiti. Bino boye bakate kwiti wana peut-être et ça dû ya iloko moko bo esala héritage na 4 na famille. Alors mes bien-aimés, volontaire nzambe ça que non bima 4 na makambo wana. Troisième conséquence, la limitation dans la vie. Batebele baza limité malgré ba effort bazo sala, malgré beauté baza nango, malgré ba relation baza nango, malgré nyonso bazo sala makambe simbate. Aolinga progresser avancer moyen avancer zate. Il est toujours limité na vie na ye. Pourquoi? À cause de héritage négatif à son 4 na famille, à cause de ba conflit, à cause de ba nyongo, à cause de makambe sala ma 4 na famille le l'héritage. Mais bien aimé faut télémanzam baza na posa bimisa yo. Troisièmement, quatrièmement, maladie incurable. La maladie qui ne se termine jamais. Na 4 na ba famille belé na lignée wana beaucoup fait la kaba tout sans raison ndeto kende fin de l'année boye ba kenu mutu fa kufa mais boye ba kate cause wana za cause héritage ya lupango wana ya ba conflit wana ya misala tata na bino sala kibino yango bino bozolanda lokola banzinzi lelo bolanda yango lelo bat bazana malformation yango bat moye ba concevoir ezate yango bat ba koma ba bizenge belé na 4 na famille à cause héritage négatif mais na tongo lelo nzamba linga bimisa yo ndenge ni ntoko bima 4 na makambo oyo. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, Bible lobi que non, l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. Bien aimé, osa capable d'être, même si la famille n'a bino batikala bino conflit, même si la famille n'a bino banyongo tikala ki, même si la parent n'a bino zamabe, mais avec Jésus-Christ, tu es capable au tellement penzamba pambola vinayo. Bien aimé, notre véritable héritage de la Seigneur Jésus-Christ. Oyo ba para ba pesa bito tenga na ko zwango yeso ko pesa ngai. Oyo ba para ba somate, et si ka ba para ba komate ba memate, mais avec Jésus-Christ na ko zwango pe na ko koma. Yango me bien aimé ko beta tolo héritage à famille te ko saka pari na ngote ko dimate ke nonga na ganki nga na yanke ngam na ba relation na non mais bien aimé bima na 4 na makamona parce que Jésus-Christ a capable na ko peso plus Jésus-Christ a capable na ko sala lopi yango na tongo lelo ndeko na ngai na lingina sambela pona yo na ye pona condamner yo te mais na ye pona fongolo mayele. Bible lobi que non mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Na même les conséquences et na même les connaissances na tongo lelo bien aimé o yeba conflit nini bozana ngona 4 na famille. Héritage négatif, osa obligé ko linga ngote, osa obligé ko boyango avec Jésus-Christ à rétablir vie na yo, à pambola yo, à pesa yo héritage eza ya propre eza ya yo na tongo na lelo. Yango na lingina sambela pona yo. Ndeko na ngai yango benga biso na WhatsApp, benga biso bien aimé, benga biso toko peso ba conseil, benga biso toko na programme à prière, benga biso parce que nzambe a na posa longola yo na héritage négatif. C'est pas une bénédiction bien aimé. Tala pendant plusieurs années, aux tourner à rond. Pendant plusieurs années, makambo simbati. Pendant plusieurs années, tu te poses beaucoup de questions. Bah il faut rebeller na osala. Bah relation na zanango, makambo na osala simbati à cause de l'héritage négatif au na 4 na famille. Mais na tongo lelo, nanzela maloba oyo, Jésus-Christ a na posa libérer yo. Sokozo nimelanga bien aimé. Yesu a na posa bimso na 4 héritage négatif. Yango sambela na ngai. Loba nkolo Yesu. Na tongo lelo. Na yoki maloba na yo. Pena ndimi yango na lingio limbi sangai na nyonso na salaki oye pesa ki lo komute na volonté na ngai na lingi na bima na héritage négatif nyonso na boyango eza un impact te eza une influence mon côté likolo na ngai pe makila na Yesu e bombanga e batela ngai Yesu na ndimi oza héritage na ngai pe okopambola ngai na kombo na Yesu. Amen. Je voulais prier pour toi là où tu es bien-aimé. Fais confiance à la parole que tu viens d'écouter ce matin. Et ça en 20 oyo ki maloba o na tonga lelo. Yango nzamba linga bimso héritage négatif. Nzamba linga fongo la vie na yo. Nzamba linga pambo la vie na yo. Arrêtez maladie, arrêtez liwa, arrêtez échec permanent, arrêtez nyonso négatif à cause de héritage besoin na 4 na famille. Père, je prie maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je menace l'œuvre de Satan le diable. Toute influence qui n'est pas de toi,
qui est derrière l'héritage négatif, je brise, je détruis. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que mon frère, ma sœur soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, Jésus, toi qui es notre héritage, tika kite batu ba pambola ma père à cause na yo na telemeli maladie na telemeli échec na telemeli complication au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ batato la monene na yo ba pambola ma na kombo na Yesu netolobi amen amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu es. Mateya oyo bien-aimé et fongo la vie na yo pambola yo yango benga biso na WhatsApp ko isitete numéro na biso ezali plus 243 89 76 96 423 plus 243 89 76 96 423. Wana eza numéro na biso WhatsApp. À tout moment benga biso bien-aimé makambo ese bela koloba eza tant na émission mais na kopesa yo ba conseil to ko soutenir yo na prière enfin que bolongwa katikati n'héritage négatif nzamba pambola vie na bino parce que volonté na ye eza apambola vie na bino. Na pesi mbote na bana super promo, na pesi mbote à ma charmante épouse maman Jackie, Daddy Valère, tous les enfants de Plein Sali, Sœur Sylvie, Ertansia, Maman Mikle bino nyonso, nzambe apambola bino Maman Brigitte, nzamba mona bino apambola bino Maman Béa. Merci, on se voit à la prochaine. Bye bye, merci beaucoup, merci beaucoup. Allô ma fille, oui, nous sommes Sainte-Thérèse, mais nous avons comment agent Sangote? Petit. Excuse. Nous avons le service. Nous avons 0 mètre sur la station. Il y a un Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Merci. Ah, papa, je sais que JB service est ici à Robungate. Dans la station Sainte-Thérèse, dans la station. Il y a un JB service et pas à José Baïla. Papa, n'a-tu biloko nangai? Ah, je comprends, papa. Merci, papa. Yonde José Baïla? Non, ça a été. Merci beaucoup. Ma fille. Kubanda lelo agence ya solo oyunga na confirmé eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti ku yibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo en plus na JB service eloko iza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaki salami abo na ba petit colis et yaka pe on JB service wow na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sanketete agence zakaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku beta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.